Maman Nicole Yefa, moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe. Bote mingi bandeko nyusu bolanda Maman Nicole moi Sanza baoyo bolanda émission nanga tozokende wapi? Émission tozokende wapi kandi na lobakiza pona changement de mentalité, vraiment ça ko permettre biso to avancer, to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Merci beaucoup na bandeko nyusu tu oyo boza ko soutenir toujours Maman Nicole moi Sanza. Merci na ba conseil, merci na ba prière na bino, merci na ba soutien parce que nyonso ça fait partie toujours na kati ya soutien, ya solidarité. Donc mutuye moko ko kokate, il faut vraiment kozala na batu. Ya on balobaka sanga mbongo ozala na batu, mais batu pe ya bien. Alors merci mingi pe na bandeko ebele oyo boza toujours kopesanga confiance. Parce que ce que moni mutazo la biloko to moni mutazo conseiller, c'est pas donné à tout le monde. Mutunyo surtout te mutu alingaka kusa ela msusu loko ayoki ba msusu bazaka na doute nazo mona même na makambo ya ko mela bamaki ezapi na batu msusu badutaka est-ce que msusu makambo ya ba conseil ya poso kuku mama Rit mafuta et puis ba merci mingi lisusu pe ba bonne année na bandeko ebele 2021, vraiment ba bonne chose, tout va bien, surtout amour du prochain est très important. De koto et la pétanque ko inana makambo ebele za bien te pona intérêt ya biso kaka bata mokili mingi pe bayibi Maman Nicole moi Sanza na makambo conseil na émission na ngana lobaka changement de mentalité. Alors na kati émission na ngana lobelaka makambo nyonso tu nazolobela makambo etali poso, nazolobela bato ya poso, quel que soit poso na yo ebeba ndenge nini, quel que soit elongi na yo ezaka na ba noir ndenge nini. Mais ce que vous avez na 4 émissions oye pananga nazo sabino na ba biloko ebele mais ba crème oyo parce que tâche na kota mukeme makambo poso malgré ko ozala sujet na élité parce que dans batu misusu ba yebinga na ndenge ya poso, misusu ba yebinga na ndenge ya komela makambo maki, misusu pe ba yebinga na ndenge ya conseil tant na ba changement de mentalité na lobelaka nyonso surtout oyo eza koleka na kati ya milliers na biso. Bonsoir maman Elena Moucha et puis bambote na ba maman nanga misusu bolekaki liboso. Alors surtout bandeko nanga nazo ba maman oyo misusu boza kozwanga te bozo linga ko commander bozo koma nazo kobeta PC net to bandi na ba malili boye bo profiter bo commander ba savon na bino bandeko misusu o na sujet na yeli eza très important. Mais nangi quand même na beta c'était parce que les autres monde de komibal baza ko critiquer biso basi na se ba misusu bazo ko linga basi o te trop de maquillage misusu trop nini non. Mais tant que au pesinga confiance ba mame belé boza ata sorte noir angwa ndenge nini ata tampon o beta ndenge nini nazo sa yo na ba photo oyo nga na komi ko mona bato bazo tindela nga privé parce que nga naza mutu te ya ko pouvoir surtout non na ça makambo vraiment na silence et puis et à la qualité quel que soit pour songo et bébio ndenge nini nazo savino déjà que non ce que yé au pesinga confiance au retrouver pour na yo au tempo attends maman moko na mona kay Maman Nicole moi maman ndenga atumbama na ba produit benga pa na nga eza rien. Bonsoir maman Sylvie si lolo bonsoir maman bodinga pa na nga eza rien parce que naza na babiloko oh parce que boyebi même ba produit mususu même bozo somba na ba internet soki to sali attention te ba noir ezozonga ce qu'il faut yeba pourquoi noir ezozonga parce que yo za na besoin posona yo net ezala ezonga boy normal ozomona mais ce que noir ezoya il faut ko yeba pourquoi et puis nga na ba biloko eza penza ya laboratoire eza vraiment bien au babaka pire parce que eko sala posona bino ezonga ndenge ezalaki. Alors vraiment voilà bêti non c'était pour le makamba poso et puis pour le makamba santé vraiment bozo mon en Europe ba virus c'est toujours ko bimaka ka Londres bimisi sur virus mususu et puis na France vraiment eza kaka trop serré na makambo ya ba virus vraiment
bato bozwi grâce ya komela makambo bamaki, il faut toujours koyeba kocontinue. Et puis mingi eza mpe soki omoni ke omeli eza na bakomela bible elobi nzambe ntango apesi moto vision apesi provision. Explication mosusu okoki kozwa neti nazosola na bamama oyo baza koluka kobota, misusu bazotombe enceinte, eza mpe bastratégie mosusu eza kaka komela te, ekomi makambo ebele wana na kati nde na bakobaka neti moto aza na fibrome, moto aza na myome, tokomelisaka ye bamaki tro kaka te, ekomi makambo ebele wana na kati bakobaka bakochange basystème ebele. Donc nzambe soki apesi motu vision apesi mpe motu mayele komo ndenge nini ya koede bana na ye, surtout mpona makambo ya sante. So nazobeta sete na biso bato toza na Europe awa, bon mipepa bavirus ezoya tellement omona kaka grippe, ozomona mpe mamukusi, ozomona nyonso tu toza na mboko tozokima pe te, mais vraiment ndenge nzambe apesa biso vision makambo amaki eza vraiment sérieux. Ebele bazobika nango, ebele barate baopération sans cicatrice, ebele bafingaka bango lisusu babikomba te, bazwi bana na bango. Donc pourquoi pas yo biso tozwi grâce yo poza ndenge moko na biso toza spécialité. Alors vraiment nalingaki kosala un peu introduction oyo parce que eza na bato mosusu bayebi mama Nicole, mais mosusu mpe bayebi mama Nicole te, mosala nini asalaka, mosusu akobanda otala video akoyoka kaka na lobi mbala moko makambo ya sujet, mosusu azalaki na myome na ye, mosusu azalaki na fibrome na ye, mosusu azalaki na kyste na ye, ayebi te ke non na kati ya émission na nga eza na bato ya badiabete bazobika, bazopesa batémoignage na bango mpona badiabete na bango. Eza na bato mosusu ya oyo mosusu nani ndeko autaki kobenga nga azalaki na hépatite C, na bato mosusu ya anémie, mama moko autaki kobenga mpona mwana na ye ya SS. Donc nyonso tu émission eza kobénir, eza vraiment mpona kosunga biso et puis nzambe azovisite biso na bamanière ebele. Alors yango mona bandai quand même na introduction bato mosusu bayeba eloko ni mama Nicole asalaka. Et puis mpona makambo ya poso mpe nazali mama Nicole alobelaka toujours mpe mpona makambo ya poso, kolongola batage, kolongola moto azwa te na ye. Namonaka bato mosusu na WhatsApp omona bandoti ndelanga message, ah mama nga naza besoin kotela te, nga naza besoin nde tache lobongwa, nga nazobeta sete nayaka penza mpona kotelisa moto te. Ntango nazoloba awa bongisa poso na affiche na ngeza na nsima ezokolakisa ezala moto aza na chokola. Bato ya chokola mosusu basengaka babongisa poso, baza na baproblème ya po, ezala na bana na bino ya ba 20 ans ba 15 ans, mwana mosusu mona mpe aza na 12 ans 13 ans bandi babouton na bango wana. Donc oza toujours na besoin na nga mpona conseil mpona jeune fille na yo. Bana mosusu omona ye mpe aza chokola, me mwana aza kingo mwindo eza makasi oyo esalaka mosusu omona monoko na ye eza neti. Namonaki nasoloba boye, namonaki yango mpa mwana na nga moko ya mobali aza na okende ba 8 ans. Donc exeme esalaki ye kaka na elongi. Donc nazwi ye mbala moko nazwi kaka nini oyo Terminator, na bandi kotia mwana place wana ezalaki kosala sèche epi ezo kograte ntango kaka natia yango elongi ya mwana teinture nyonso tu ezongi bien. Mais nazotiaka ye kaka na nini na coton place wana. Donc yango mona nazolobaki bonsoir mama Anastasie Bombo, naza wana te bonsoir mama la Brevilienne, naza wana te kaka mpona kotelisa bato te nde bato mosusu, nga naza mpona bongisa poso nde epi mpona makambo mosusu nauti koexplike soki oye mpona nga na bongisa poso kozalaka nanu complexe te ya koloba te nga naza besoin kotela te. Non, quand on dit bongisa poso il faut bongisa nyonso, bouton, tache, et puis mosusu yokaka te na bana bana mpe mosusu baza mpe na baproblème ya bapo, oza mpe na jeune fille na yo azali mpe na problème mpe ya po mpe. Donc awa epa na nga okozwa solution na makambo nyonso to ebele. Ezalaka te misusu awa baproduit ezali ya te ya kotelisa bato makasi te mpo lobi ebeta bato batampon. Non, soki nazobeta se te oyo nayebi bato mangala ndenge bazali, me bozoyeba te nani oyo nazali, bozokoignore makambo ebele, boyebi te baproduit nini naza nango. Naza kutu na bamafuta oyo ya balaboratoire suisse ya cantine oyo ya bana kutu, bana kaka te na yo mokolo oza mpe na chokola no abi okoki kopakola yango ozomona mpe posono ezozala sembesembe. Eza te kaka ntango bato mosusu bamonaka ngai na bato mosusu bafingaka botika batioko mpe baza na baignorance, alors ke ngai naza na babiloko oyo eza mpo moto mosusu ozomona elongi ezobeba ye parce que adivorce
azwi stress ya problème bouton eyeli ye tâche eyeli motu mosusu mpo omoni tâche wana ebimi parce que aza traumatisé bakritike batongaka ye donc problème elati boyebi te problème mosusu ebimaka mpe na poso bato mosusu babimaka babuta bastress nazokosa bino te bato mosusu vraimen ozomona mpenza batâche wana soki otali eye parce que azalaki na problème donc yango moni naza mpe na babiloko bacrème oyo ezali mpenza baanti-stress ke non oyo oza na stress ata soki opakoli yango elongi na yo ezobima comme si oza vraiment na problème te epuis ekopermettre yo ntango ozotiaka bacrème wana ekopermettre yo ke non oyo kozwa babouton wana te babouton ezali ya mafuta ezali babouton ya biloko toliaka ezali babouton neti nga nautaki kobota après accouchement nakoki mpe kozala na babouton oyo keno ya nini ya bahormone eza epuis na babouton ya baproblème motu mosusu ozomona elongi ebebi ye azoleka bamoment très difficile eye na poso bonsoir maman Anna Bousseyi bonsoir maman Kati bonsoir maman Riva ya Nzambe donc eye na po donc poso oyo bato ebele baignoraka omoni poso eza lokola litoi eyokaka makambo ebele epuis eza korépondre yo donc nazoya na sujet mosusu me nakoti kaka mpo bato mosusu oyo bayebi ngai na vraiment na baimage mosusu me naye quand même koapporte mama oyo conseil vi ya bavideo moko touti kozwa touti komona bavideo ya bandeko na biso batéâtre mais naye koloba par rapport eza triste mingi na biso banoir ndenge tozovivre epuis ndenge biso baafricain toza na mboka mopaya toza na besoin ya bamboka na biso Afrique ezala développer comme il faut parce que c'est un continent oyo ezali na mbongo et puis bandeko na biso oyo baza ba responsable bazali ba leader baza vraiment na volonté te ya ko aider bato nyonso surtout mais nazokota quand même na kozonga na masolo ya poso na kozonga lisusu d'ici semaine prochaine bonsoir maman Véro bonsoir maman Liliana et puis na kozonga lisusu pona koessayer kotalisa parce que omoni bato mosusu bayebaka te nga ntango natalaka motu na photo ntango alobi mama Nicole naza na tâche naza na babouton natalaka epuis nayebaka eloko nini mama oyo eloko nini aza nango besoin motu mosusu oyo na kopesa ye commande liste ya biloko na ye ekokani te vraiment faut bosalaka très attention bonsoir mama jeunesse pour Jésus bonsoir maman Mokabila alors poso eza korépondre poso eyokaka vraiment kote wana na ngai vraiment kobeta sete peut-être motu mosusu ozomona mama Nicole nabimi babouton nabimi banini banini oyo banini batache boye avant tobanda kotraite yango yo soki oza na problème moralement souci elati yo na motema essaye nani omitraite parce que okoki obebisa mbongo na bato ya bainternet na biso bato totekaka biloko parce que problème oyo epesi ke bouton ebima yo to elongi ezwa batache ebeba eza peut-être mafuta opakolaki te ezali peut-être makambo oyo ozoleka betape ozoleka ya basusi yango moni mpona yo ezali très sensible peut-être bato mosusu bazomona kaka poso mais eza ça fait partie na makambo nyonso tu ndenge nzambe akela biso partie nyonso to nzoto na biso eza très sensible bato mosusu faut vraiment kote wana kobobetaka sete et puis na ndenge ya mosusu ozoba mama Nicole nasombaki demakia nasombaki abaki penya terminateur obomaka bouton nga bouton esili te non yo moko nanu banda lisusu kozonga lisusu kati na yo oza na souci mosusu déception ya mobali eye mosusu mpe lisusu problème batongaki yo na copine na yo otiaka motema donc semaine wana edémoralize yo eza na babiloko mosusu ezaki oza très sensible partout nzoto mpe eza sensible donc vraiment il faut koyebana eza osola na mwana mwasi moko atindela yenga foto natali babouton na ye tututu nayebisi natuni yeka na bi babouton oyo estce oyebi babiloko mosusu ya kolia te ozalaka allergique te mpo mindele bazaka mpenza batiaka attention biso mpe banor misusu bayeba nor mosusu aza allergique na nana mosusu aza allergique misusu soki kaka lekaka nini fromage aza allergique biloko ebimi na nzoto mosusu kutu ata kutu soki alekaka Thomson ya pamba tout ça bato ebele nazolikaka na introduction opesa baconseil boye parce que ça fait partie aussi na eloko moko ndenge naloba mpo omoni biso bato mwindu oyo balobaka incompréhension mosusu omoni ozosomba biloko
ou soit maloba na ngai okritikaka ngai mingi sikoyo yo mo wana ko ozosomba terminator sikoyo terminator ekobongisa ndenge mbongo eza ya yo me ngambi nazotravaille biloko wana donc omoni bamaloba nazotalisa baouverture ya babiloko boye mpo okomprenaka babiloko mosusu neti mosusu aza akenda kokritike ngai asombi terminator moko nde nalobaka aza poso na ye ya mongusu sikoyo ye asombi terminator moko sikoyo azozelaki no terminator wana esala ye soki ndenge nini mais non okobeta no libaku pour rien poso na yo soki eza ya ngando poso na yo fo emesa na elemba ake kotonga te biloko moko mwasi esalaka te mbala moko moto asombaki misatu epa na ye esali bien babuto elongwe batache ebandi kolongwa tentire ebandi kobimi popo yo ozobonga bwende abi te kasika terminator afiyana tabi bon bongo esalaki ngai yo osombaki kombe o moko abi bon yo osomba eloko moko ata yo moko epi ya moke wana mama Nicole alobaka 25 €. Donc ozomona sikoyo atindi so camarade esombela ngai lisusu kasi ye alobi me mama Nicole maloba ni ndenge alobaka wana sikoyo soki olobi ke osomba ngo ozokritike yo moto ozobebisa mbongo epi azali mpe kaka kobonga te bozomona maloba bato maloba moto eza nganga epi eza makasi ozomona kukukana na nga mama Biju Bweko donc omoni nazotalisa boye malgré sujet onatie na ye kolobela nanu mama na biso mama Olive mais nazotalisa bino boye bayaya bamama parce que toza na mbula ya sika surtout bamama na biso baafricaine ebele babebi baposo bonsoir mama Wevin Sala babebi baposo yango nalobi moni neti nga mpenza nayebi na ngai te batashi nini oyo nakolobaki nakoki olongola yango te na elongi ya moto nakosi nazobisa bino bafoto nauti kozwa bomoni bamama batiaka bango bacarolete badeposon bapiblia bafoto na bango ata video ya mama moko nazalaki na mama moko bongo nde so nayebisi bino ke mama wana savon cortel elongoli ye banoir wana elongi nyonso donc savon cortel kaka na terminator na demaki ya bandako zo yango nalobi ke nga nayebi na nga te tashi nini oyo ekolobaki non mama Nicole akoki yango te jamais et puis naza na babiloko oyo ekoede bino ekozongisa bino nyonso tu bilongi na bino ndenge bozalaki mais nazotalisa bino mpe boyeba ke problème ya poso eza bandenge ebele mosusu akobeba poso parce que mobali atrompe ye ebeti ye vraiment kanda mpenza ko choc wana mpenza ebeti ye mbala moko babuto batashe mosusu divorce mpenza choc wana mpenza ebeti ye mbala moko pu elongi bongo eza lokola AVC baposo oyo ya biso oyo poso eza très sensible mosusu mpe nde obimi babouton mosusu kaka olie na yo kaka ananas oza allergique na ngai nazalaka allergique na crevette ngai nalia nini ya gambasa wana bandeko na nga nazosa bino eskize nga na sanza na façon moko na ndenge kosakana te parce que crevette wana esengaka il faut que baperfuse yo bazongisoma tantine wana ntango nake mpe restaurant nake restaurant ayebisi ngai abi na ngai ya Nicole abi en tout cas crevette oyo bato mingi bazalaka allergique nango est ce que ozalaka allergique te na babiloko ngai abi mama nayebi te nga mpe balobi nga mo naloba émission changement de mentalité intégration nga mpe mo naye kosintegre te après abi ngoko na bi oza semule te na nga nalia yango na semule abi te crevette balia yango mpenza nde eza atieli nga mpenza nini konga abi tikaka semule molimo ya ndako ememi nga ntina na restaurant molimo ya semule mama atiela nga crevette ko donc ko nakoka kosisa crevette wana te bandeko miso ebimi nga nake na pharmacie bapesi nga bakisi donc nazosa bino nasalaki allergique donc ti lelo nga neti crevette nakolia yango te yango moni nazoleka boye mpo biso banoir mwa kuku mama kana na nga mama Mamsilova bon nani mama Suzi kitoko na nga donc mwa bacompréhension ezalaka moni nga na nga ntango nateyaka makambo ya poso nazoyamaka masolo ya mama Olive mais nateyaka makambo ya poso mpo masolo ya mama Olive eza nango mokima ifo naloba makambo ya poso parce que nga bapapa ebele bazobenga nga balobi mama tomoni basi na biso mpenza tondimaki batashe ote koka kolongwa mais sunga bamama ebele ya banoir tolingi bafode te na bango bazotia te ndenge olobaka na bango bahomo sampien bato mosusu bosili ape nini poudre maki bakoti na confinement yango bapapa mosusu balobi babi te mama sunga bayaya na yo bamama na yo
quand même pour na poso penza yango mona zotalisa bino déjà que premièrement yango moni nga soki moto aza na problème ya peau mingi losako mama na nga mama dile mingi naisaka bango melama ya maki parce que po akende koboma allergique na makila po bato mosusu aza allergique na miliki ye so amelika ya miliki esalaka bien te mosusu omona ndenge aza très sensible na madeso kaka madeso oyo tolia mwana nazoloba na bino bokoya kofinga bato mpe batekaka mafuta pour rien omona boyenga mama Nicole nabaki zwa mai ya maki tia na elongi soki buto eza somba terminator soki buto eza ezosisa buto nzoka yo osombaka terminator mais ozotiaka mwaka buto oyo ezozonga olobaki nga nakomi moto alikuta nzoka nga bato naza moto alikuta te nzoka yo oza na problème na yo sérieux mosusu ndenge oza boye mobali no mpe abelaka na ye elata yo souci malgré ozoluka kobongisa nzoto me nzoto ozoluka kozonga te parce que parti moko oza bien te tout ça ezokoaffecte poso na yo mosusu mpo liangi na yo pondu osali allergique na pondu alors babuto ezozonga yango moni azotalisa boye foto oyeba koevitaka mosusu baproblème koakizanaka te mwasi biloko na esalaka te nzoka yo nde oza nozobeba elongi na yo oza na ku moko déception mo mobali no asalaki yo azwaki mwasi na kini azwi mwasi na Afrique ata na kini te ata na Angola ata na Braza moral eza bien nalobaki mpenza meme makambo ya poso fo nabima nango na sens mosusu parce que bato ebele bayebaka te ke non souci ebimisaka babouton ebimisaka batashe même soki okepa banani oyo babenga bao banani dermatologue bamisu badermatologue miso oyebi soki no eza causé par situation oyo oza nango ozomona bakoloba mpe non esala thérapie alors vraiment eza na babiloko mosusu omoni taki toza banoir fo tosungana moni bato mosusu batekaka bamafuta batekaka biloko bamisusu omoni azotekela te mama oyo tashi eza non nga na koyebi biso oza na besoin osomba savon cortel oza na besoin osomba terminator oza na besoin osomba mafuta oza na besoin osomba babiloko naza na babiloko mosusu mpe naza na babiloko mosusu meme na privé nasolaka na bato mpo nakoya kolobaka liso babiloko na nga awa na balive te parce baya pomba miyibi bakomi ebele donc nga naye koproduire eloko omoi moto abimi abi te ezwa seringue soki nalobaka baseringue te ya makambo benda seringue mai ya maki melisaka mwana soki nalobaka yango te bato mosusu mpe banyaki babima baza te soki mpe nalobaki teke na maki ye ifo kosala yango boye bahomo sampien na bajezabel banyaki bazala te donc awa mpe nga mpe nakomi nde eza boye naza lisusu oyo te nalobaki non yuma moko boye non awa mpe ndenge eza boye nakopesa na nga makambo to oyo biloko na ngai naza na babiloko na nga mpe eza bien oyo mpenza bato bayebi na bango yango te so moto alakisi yo likambo to koyeba te moto mosusu mpe mosusu bato mosusu alela kotela makasi naza biloko mosusu ekoti ya baarrivage mpe ya bien lisusu eza otangisi kaka mwa guti wana moke na mafuta no ale oye mpe lilala nakoloba yango te po bato mosusu batekaka mafuta te na bato batekaka mafuta te na bato mosusu oyo baza na besoin bayebana basala babuzz na niveau bafacebook baza na masolo te omona mbala moko ntango olakisi eloko wana ye mbala moko abimi nango ya pombe komi abonnez-vous alakisi ka eloko moke komi te abonnez-vous bandeko botalaka awa bon nga awa nayaka nani makambo wana te nga nayeli tala na vie soki nzambe atie yo oza étoile nzambe alobi ke non okozala mpo osunga bato okozanga eloko te vision ntango eza provision ezali yango moni nalobi naza na presque 1000 pièces ya babiloko ebele oyo kosunga yo epuis nazoteya yo boye moralement sala nano examen de conscience na yo posono ezobeba pourquoi soki souci ezali eloko nyonso babongisaka yango soki omoni kendeko oza mpe na papa moko azotungisa yo kaka moto ozokonioka matala yaya okokofana na moto 10 ans 20 aza mpe mobali lwa vite yo mo moto mosusu osalaki relation wana jamais nzambe apesaka moto lipamboli na mawa non nzambe alobi lipamboli nelandisamaka na mawa te aucun chagrin donc ntango eloko eza ya yo okoforce eloko te malgré ata toza baêtre humain papa kokosala mabe to mama kokosala mabe omona kaka komikitisa ezaka na kati fo okosalaka différence même na barelation bacamarade okoki mpe koforce eloko te 2021 2020 soki oforcaki klikaki amitié kobengabenga 2021 kobenga mpe motu te soki ndeko wana camarade wana obengaki 10
ye abenga ode yo beta ile na 2020 eza biloko mosusu nzambe aepargnera biso me tososolaka te mosusu nzambe epa lingi camarade wana abengaka na ye yo te mpo yo moko mpo comprendre omonaki mwa mwasi oyo natiaka ye kaya atiaka nga ka te boye nzoka makambo ya mabe eza na kati le cœur de l'homme mais biso bato mosusu tovivaka mpe na sentiment aveuglement mais nazoya na sujet mamu livre nayebi te pourquoi nzambe azoinspire nga babiloko mosusu nazoloba boye parce que nakoki kokata te mosusu nzambe azomemela nga me nakozonga kaka na ye nakoya mpe na sujet mamu livre peut-être ata mpona 10 minutes mais soki olingi obongisa poso na yo neti bandeko na biso mosusu oyo bosombi bamafuta epai ya bato eloko moko nangaki naloba na bino c'est le moment ya kokota na chambre na moko fukama banda kotia bato nyonso to internet osomba mafuta y compris na ngai oyo olobi nzambe onabimisaki mbongo na nga nakritikaki mafuta moto wana te première fois ntango nasombaki me nake kosomba mafuta epa deuxième personne poso na ngai ezotikala kaka lokola ba homo sampien poso eza kotela te moto nga nasombaki mafuta liboso soki aliaki ngai soki abebisaki poso na ngai na sorcellerie na jalousie nzambe c'est le moment libéré nga bo libéré baposo na bino nete pourquoi nzambe azoinspire nga naloba biloko parce que bato mosusu ndenge na baza na bainternet awa toza na ba 12 malin toza na bato moko oyo keno bato bamisu ga toza na bato mosusu oyo oyebi mwana mwasi moko naza kosola na comprendre te ntango naosola na ye eloko moko ezoloba kati na nga na ezosa bino ye kuta sepelaka bike ntango naye kosomba terminator naye kosomba biloko pa mama Nicole en tout cas maboko makolo nzoto nange kobonga oyebi ke nzoto mwa mwasi wana ezongi kaka ndenge ezalaki asomba biloko soki epa cameronaise momi soki mpe pa fille moko boye na vie faut tokeba le cœur de l'homme est mauvais ndeko mbongo na yo me mutu mosusu ndenge eza wana okobenga ye mpe kaka boye ata kuta otindeli foto te bato mosusu bazaka na baetoile na bango bakombataka bango facile ata otindeli moto wana foto tamona elongi na yo tamona nzoto na yo non mais nga comment se fait-il nazoremarke eloko oyo bato mingi bazosomba biloko ya misusu 100 et quelques euros misusu 200 euros epa na nga oyoka kaka bandi kosepela mama Nicole nakombi tala mpenza na bandi kosepela poso na nga penye bandi omona sikoyo nasi na remarke na 5 personnes babebisi bambongo omona bakomi ata meme na ba 500 euros mais omona azobisoka otenga poso na nga ça ne va pas eloko moko déjà moko eloko moko toosola na ye ekoma olobelanga ke non elle doit prier mpo na poso na ye eza sacrifié tala bobanga bainternet nga ntango naya koloba nazoloba no de la part de Dieu epuis nazoloba no nanu kozwaka nga ata misusu oyo nasalaka bomba baloyenge na ngai misu na binaka na ngai misu meme nga moko nde naza boye nazalaka take mingi na poso na nga nazalaka meme nazalaka nazwi bataki na 2020 bato ebele balinga basabote poso na nga na façon moko osakana te nayebaki mpe bamama wana ndeko meme nazoloba na yo boye yaya c'est le moment 2021 soki 2020 okendaki kosomba mafuta epai ya nganga parce que bato mosusu baza banganga oyo keno donc aza atie yo molimo ya dépense molimo ya dépense ezalaka oyo diable atiaka yango donc il faut dépenser kaka na poso non c'est pas normal okoki kosomba eloko ya 200 ya 50 euros ya 5 euros poso ebongi ekomi kaka mwa bavite fait mama Nicole savoir cortel bwakelanga savoir cortel là c'est tout à fait no même nga nazote yo boye nasukolaka naza besoin nasukola naza besoin napakola mafuta naza na besoin quand même poso ebeba te mais oyo yo okomi condamné makolo etelaka te osilisi bafille nyonso tu ya bainternet osilisi bato nyonso tu ya baafrike mais nani abebisi yo poso na yo yo olukaka mpo oyeba te nani abebisi yo poso na yo parce que okoakize bato bele na sens ke mafuta mama Nicole wa ye kuta azoba cortel esalaka nango te nga nazobisa yo soki balobi bato 5 baza na internet baza bato ya verité nga mpe naza na kati oyo keno naza na besoin te ya koya kosala yo soki bisalela to ndenge nini kokosa yo non mais nani yango atusha poso na yo ke poso na yo ekoma lokola ba homo sampien poso mobimba ndenge eza ekoma lokola guerre ya France na Allemagne à l'époque ya général Gold
poso mobimba ndenge eza ndenge natala na nasalaka bino misusu bakikomedi oyo poso mobimba ndiko nettoyaki toilette ya satan ni nani atusha maboko na yo na makolo na yo osomba produit oui po motu deja na bomoto ya motu basala mafuta batie asidi na kati motu wana aza ndoki aza bonzambe ta ide nini motu wana akoki kozala nango na kati ya motu na moni neti ngani naza boye so naza ta nde nazaka te na bacliente na nga ndambo boye ça me suffit bamisu bakomprenaka ngati bokoma te aza orgueuse non eza question orgueuse te tala eloka malamu baliaka yango malembe nakoki oloba te ke non natiaka neti savo cortel ndenge eza wana okende kotia javel mpo bato balongwa poso mpo bamona oke ozosala eloko ya bien non donc eloko mosusu boza konéglige na mokili oyo basi ya banoire bomoni mopepa li oyo ezoya na bainternet oyo te ya bavideo matv bozomona te ndeko na biso mobali oyo ya congolais oyo atie valise ya mbongo oyo azwi valise ya mbongo oyo abimisi babilamba bambongo bakisi parce que mbongo apasi ndenge ngai nasalaka terminator oyo okomona mama Sylvie na bandi nano kosolola na motu tobebani na motu kana na ngai mama Divine okomona bobebani na tantine atembani kolkalo baba tete osoba sote nalingi na baproblème te ti boyo kobongisa oyoki nanu na ner oyoki nanu na motu pasi mpote mama Elise kumona après sikoyo bambongo aboye ebandi ndenge nini ngai nazwi kaka video nasali après na bandi kotia mbongo ndenge mwana mbali wana africain donc ce n'est que eza et puis ba africain ka mba congolais puis bandeko na biso bata mangala o to ba mangala ndeko eloko mwana mbali na moni ba vidéo même ngana publier ko publier ka eloko bongo te parce que mbongo ya passe bato misusu bazwa so to somba biloko ba marque eza ko peut-être mutangiaka ami sepelisa somi moi eloko ni moko ya vite fait asomi mwa nini ngana mona omoni eza nini te eza orgueil te omoni na mona mwana mwasi moko sakyo bisalela moko azos alobelaka mais eza na bato mosusu na vie bazali na babiloko na bango ya bien ya valeur basevantaka te eza na bato mosusu ko aza wana aza na besoin babetaka lisolo ya sapato te esika moto akata na likolo parce que omoi motu mosusu aza na besoin mpe aza na eloko wana mais ozokolakisa mpo bato wana mosusu bakobetama baku neti ndeko wana mobali wana azokosamaka mambongo botala ngai na mbongo bazotia mbongo boye na valise eza bambongo bamagie parce que mbongo penya ya moto amoni pasi boye po azwa miso eloko na valeur abina meme eloko moko ya valeur bato bamona nga mais nakoki koya kose faire voir te po bato bamona mais tout ça ezozongaka na biso banoir baafricain oyo baye na poto bamisusu olie misusu totala lobi avenir nde nalobaki na video na eute koleka bafaux blanc bazotonga baimmeuble na Suisse biso banoir biso tozoluwe baappartement maintenant omona motu mwindu ndenge aza wana azoya aza kolobela te ngai lamba oyo ngai nasali nasombi yango kasa moto nasombi yango nani mais mbongo penye ya pasi oyo moko ngai na bato mosusu okomona boye terminator eza boye te savo corte kuna nasali boye te na toki nanu penya na masa asamba penye toki epuis oyo akolakisa yango non ndeko nazotaliso boye nazotaliso motivation ya internet fais très attention parce que tala frère wana azosala propagande ya magie aza na mbongo oyo babengaka bango bafrère man bambongo mabe ndenge nazotaliso nalobi ke poso na yo na internet oteki yango epa nani misusu bo na bangisa bino te nayebi te ngai nayaki na sujet mosusu me ya mama Olive na koya kaka mwa moke nayebi te pourquoi nzambe azokoinspire nga parce que bato ebele bozokolibere poso na bino te bokolutuna mama Nicole tokolibere onde me bokolibere ona bato batekaka biloko nazoteka savon nazoteka mafuta nazoteka c'est la première fois que moto azoteka mafuta boyoka conseiller bino ke boprie po osombaka biloko na yo mais soto moni poso ezobeba ezobonga te prier loba nzambe délivrer poso na nga nani atekelanga eloko voire même nani akabelanga mafuta parce que place oyo noir elongwaka te il y a des choses bato mosusu toza kaka concentré na nzambe problème na ngai mokanda na nga bonso mama anakleta nationalité nasengaki problème na ngai mobali non mais siko mobali yango akomona na poso ebele bakomona na poso neti ba homo sampien
poso na neti makolo na yo makolo ndire uji kotokisa mbala sukali kuna na lifeli kuna ozo saila nani satan kuna nini oyo babenga on service à traiteur kuna non. Il y a des choses, si on a pas se permettre, on a été capable de faire des choses, parce que les autres ça n'a pas ma passe, n'a pas mon abattu mususu, baza kubeba ça bambongo, mais pour ce bonga, net moi si mon komaï les silinga na bi mais non, moi so poso na ba sabota kango. Moi so ba tekela eloko mabe, parce que bato batte bande ko na biso batekala ba biloko. Si muto ke negotia javel, acide na mafuta, c'est la mter mabe. Alors, ce que yo sombi, ce que vous imaginez ce que yo, motema mutuana, bit ezaki nini, otela, non. Donc, tant mutu azo sala eloko, azo saka, elobi biso bangala. Na simbi maki oboye, azo saka, na simbi maki oboye, ba umona, otela, cha umona, obeba. Mais yo monyo pakoli oteli neti na te ya kanabi. Comment se fait-il ba se ba africain musu bolingi botela na une semaine. Musu na comment neti moi sanza na une semaine ou na 2 semaines. Mais non. Soko komi de bongo c'est très grave. Zela venir ko bebe sa poso na yo. Hein? Mais c'est que moto tanga zo sala mafuta azui acide, azui javel la te. Bangi ba tela kaka ba ko mona tela kaka siko motema na yi. Et le bata nzambe le cœur de l'homme. Évangile nanga papa Didier Vita. Papa Didier Vita ngodi na Switzerland. Donc beau prier nangi na lo ba mino boy parce que so ki nzambe a inspiré ngeloko yo, beau prier na bo ça pe ba délivrance à poso ezalaka. Délivrance ezalaka raté, oté délivrance bazo délivrer mobile nanga zola ki ngambanda. Ya bambanda pe ya ko bebisa batu na bamba surtout na bampese ezalaka. Na mona mama moko ndenge zawana photo atindelanga mipende babebisa nga kuna ebisa bi o babebisi yo uta ma Nicole yo ko prophète David na ko prophète était na mutu nzamba lobelanga parole de connaissance et puis susu pe vision na monde abi kasi prophète mona kina uta ebisa nga babebisi nga ndeni na tindelo ka batashi photo batashi olubika mona mbala moko babebisi nga bi oui nga mona na nzamba nga na santaka ozomona mais et ça veut dire que terminateur est l'homme de batache parce que ma boko na les a pembe. Tant ma boko eza lié te na eloko, zamba lobi eloko nyosu bana na nga bozo simba eza béni. Et si kama kolona bino eniati et pesa meli bino. O nyosu tozo pambola eza béni, iso pambola. Mais si ko nga pe na zo tuna, malgré nga na ye na sujet moko ya mama Olive na rozonga kaka. Ya. Toza na janvier. Priez pour na poso na ona. Ceux qui bakanga ki yango na bata ba internet libérer yango. Ceux qui nazolo bano boyenga bako na otiko zo attaque ya poso. Banyaki ba saboter yango. Po batu musu batala batu so mona azoko envier jalousie côté tu imagines ce que yo atako du soko lobike ma Nicole mbongo nanga na somba ki bien sûr ce que mbongo no somba ki bakoki pe ko bebisa yango soki ozali na distraction. Alors c'est le moment ya ko libérer poso na yo. Bon, on a yo et qu'on protéger yo, mais mingi te. C'est ce qui place ou a distraction ezali, sentiment ezali, mutu aza mutu, et puis le cœur de l'homme ezali. Après, on sala bacha na yo na ba internet. Nandimi na ngate, c'est rare, c'est batu mususu ton biloko yaka bozora ta ya prier. Même ngam na tini lo carton, ce carton ton komi ozupe ta ya prier. Zambe merci biloko na nge komi bien na poste, nazo pakola mafuta oyo. Nzambe merci. Ngai ata mutu nga na yebi fi moko ya togoleza kabela ngeloko. Eloko moko so banga na litama na matoi. Bwaka mo. Oyeke na bwaka na ngamo. Na bwaka na ngamo. Après siko awa yo oya kotalisa nga batashi mani kotala tashi nga mwasi moko auti kini azongi na poto na tashi ya mbaswa. Parce que toza ba négligente. Parce que yo na yebisu nga na teka biloko. So nga na lalisa malakisinga fimu bateka mafuta. Aza misala mabe. So na yo yebisu ba mani kolo ndima ngate. Alors yo moko à partir matéya oyo mutu na mutu asa examen de conscience. Lala pongi nzamba relaxa yo. So pe ko banga te. So que okotia pe makanicité. Avant ko mate pananga, ba place wuti ko somo ba mafuta na yo. Betada mabatwana okozala na ngunza ba révéler yo. Peut-être nzamba sa révéla yo.
mais au tiara pe sentiment au comprenant pété. Alors prière il y a poso ça très important, prière est important mais poso na yo est très important. Pour moi ni poso pourquoi bambanda baba ki na bat malade kasi parce pour battre l'autre ata ko tango kutu oza soki kitoko onde so bongisi poso ngote mobali no nanda moni même pas mobali net papa na biso ba dide vite bazana aza pe na besoin ata az évangéliste amona pe ka sert oza pe là il a oza pe soin ce qu'on y bazo mona oza no propreté oza lokola homo sapiens ce qu'on y ça au mona poso no eza ça fait partie te que non et bundelo bitumba oui bako solo pe mbanda moko pe mbanda na pa ya ta moi so avec kitoko pembe ko dimate et troublé pe akepe ko bon sa pe ya. Alors yango mo nanza ko lo babandeko mukile ko ma makambe bele kuku papa rekine miala nanga bomoni internet nazo sa bino